Bonjour la famille, coucou, bonjour à tout le monde. Bon lundi, aujourd'hui lundi le 6 novembre 2023. Voilà, les années passent vite. Vraiment, bonjour, pourquoi pas bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre. Bon matin. Bambote ebele bisika bizubino. Bande konanga bo aimer vidéo, bo liker. Bon partager vidéo to pesa ka ba conseil na tongo vraiment les loto yeli Coco Kofi papa Kofi Coco de Coco parce que asi amoni génération mususu bande konanga amoni ba Coco na ye pe ba ya Kofi ba sipe ba boti voilà donc a koli makasi donc to yeli na tongo les to na sa conseil ba papa vraiment conseil père pourquoi pas aussi nous les femmes concernant nos enfants. Alors, Zouako Pati, Kopo Café, pourquoi pas Maï Ebele, hein, bande konanga, Vanda, to solo là, Nandenga Mukete, voilà, et ça l'ara bien makasi. Voilà, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bizubino, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, vraiment, topesi ba yenge na bande konapsua bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo, topesi ba bonjour encore, pourquoi pas ba bonsoir, na bande qu'on a témoin de Jéhovah, néo-apostolique, armée du salut, protestant, toute tendance confondue, topesi bino ba bonjour. Tout vanda to sur la momuke, to kozona biso kaka 15 minutes à pamba, et puis toke musala maman, musala papa, yaya luka musala, et ça la bien, surtout aussi, ezaka mbongote, mais ezaka pour la santé, santé na biso, ezalaka bien bande konanga, nzoto ninga na momuke, mais er na zongi musala, na wiki na komi en forme, ambiance en musala, et ça li ki nzoto ezonga vraiment, moral pe ezala très bien. Yango bande konanga soza na musala okokanisa mingi te, tu vas vraiment ozala concentrer na musala na yo. Alors yo moto linga musala na yo te place osalaka kozala wana te luka musala o place yo ko sepela kolobaka te na okene musala na sala nini na linga musala te na ovanda kaka pona mbongo non to boy to zo ke musala po to zo mbongo mais linga ki ambiance musala wana o sepela nango tango ola mukaba tongo makasi bo bande kona so na baloli caméra molili ezali banda mais botande na okene na sourire musala parce que ni na lingi musala wana mingi bande konanga voilà donc kota la qualité ya musala te mais tala bolingo oyo yo za nango na musala okoza poza na musala mobo ya qualité ya bien te mais tellement sepela nango mingi vanda wana ko ba te ketika na kene ba mona nga kenga na sala ka place tel mais ozaka na esengo te ya yo ndo zo souffrir ko compara vie no na mutu te vie na weza yo jour obotamaki yo moko même obotamaki na lipasa nao même na césarienne yaya bobotamaki air mote donc mutabotamaka mutu na air na e alors bande konanga mitala yo moko kotala la vie ya moninga te voilà bande konanga ito koti na moi conseil okande to yaka kolamsa conscience moi 10 minutes na likambu ya Kofi na bana ya Alia. Bandeko Kofi alingi toujours bachaeka na bana na ye, mais eza pasi na mawa vraiment karma existe. Karma vraiment ezali bandeko nanga. Karma ezali makasi na vie ya Kofi. Parce que eza normal te bandeko nanga. Kofi azana ba koko. Mais jamais ayata kolakisa biso koko na ye moko. Jamais akumisa ta ba koko na ye. Bana na ye basi ba bota. Azana bana o ya buaka bandeko na ngai. Azana bana oyo bazana Londres, bamsu bazana na Suède, bamsu bazana France, bamsu na Belgique, bamsu na Congo, bamsu na États-Unis, bamsu na Maroc, bamsu na donc partout Kofi azana bana, abimana ba danseuse, abota na ba danseuse bande konanga. Wana oya bota kana bato libanda, Kofi oya bota azaka double, eza Kofi mususu, kaka oyo ne Kofi oya boti na Lia. Et ça dit Kofi Obiso Toyebi, oh lelo komi mobali officiel, ya mère, ya mama si, ou bien ezaka eza Kofi nini. Comment Kofi ozana bana ebele, o négligea bana na yo,
et puis ozwi kaka bana ya lia nde oyo moni okotombola bandeko mibali ntango bobotaka bana totalaka toyebaka venir ya bana te namoni joueur moko boya makasi balakisi nga ntango azalaki bebe balakisi biso ntango bandi nguluma balakisi ntango akoti ba école primaire secondaire mutu moko ayebaki te ke akozala oyo aza lelo mutu moko ayebaki te emsu banda konéglige ye emsu na école banda koseka ye mais lelo akomi joueur ya monene temsu papa na ye pa kimaka abwakaka ye Kofi bana oyo ozotiela motema baosundola yo omonaka même biso baparent oboti bana nebele me ntango ozotala bana ozomona nde mwana nde mutu akozala na valeur mwana nde mutu akokende liboso mwana nde mutu akobala mwana nde mutu namoni na ndako na ye ekozala propre eza nango lokuta eza nango bongo te ezaka bongo te mais ntango sikoyo bozokola okomonake mwana oyo banda konéglige ye wana ntango mosusu abali moto ya mbongo ou bien soit atangi baklasse ya bien ou bien ye wana moto akoma propre na ndako na ye okei mpenza otali ndako ne kitoko oyo banda ekutu kotiela motema eloko te ntango mosusu kutu akimi yo alors baparent bosala attention na bana ntango ozobota bana partout bandeko nanga mibali linga bana wana ndenge moko po ezali basiperme na yo ezali makila na yo baza na différence moko te na biso bamama kutu tokoloba wi naboti na batata misatu na batata mibale bano baza différent mpo na ngai bano baza différent mais mpo na tata ata oboti na bamama 100 bana wana baza ndenge moko baza na même ADN baza bana na yo place nyonso baokesa bango ADN bakobima na ADN moko parce que eza makila na yo moto eboti yango alors comment yo papa ozala na choix parce que olingaki alia mingi ye nde bana na ye okolinga parce que au moins sona mosusu ntango na yo oyebaki alia te Kofi Olomide basi ona mosusu olinga ye bango te ntango yo na vie na ozalaki jeune le mosusu alia azalaki na 2 ans mosusu alia azalaki ntango mosusu na botami te basi oyo obimaka na bango liboso yo olingaka bango te mpo na lelo bwakisa bana na bango mpo na lelo kipaka bana na bango te oya mpenza tata mokolo ozokoma na 70 ans oya kolela mwana na yo na kati ya media donc zela oyo moni yo kopesa communication ya mwana na yo ezali média pour te dire que tu es irresponsable Kofi pour te dire que tu es oza papa moko exemplaire te eza normal te oza quand même oyembaka oedukaka masse na banzembo na yo lelo bato nyonso bakongo kosambela psaume na bible non psaume eza nzembo tala baninga basaka banzembo etikala na kati ya babible lelo bakoma basambelaka yango mais bino ka banzembo satanique oyembi lelo après quelque temps esili bato mpe baoyoka bongo lisu te mais tala baninga banzembo etikala libela na libela parce que nini bayemba banzembo oyo eza koéduke banzembo ezopesa inspiration banzembo ezomema mutu na adoration baale moloto bakufa me banzembo na bango toyoka yango kaka me ya papa wemba combien bayoka yango presque lisu te baemene ya bakufa banzembo na bango presque bayoka yango lisu te bata bulei banzembo na bango bafranco toyoka yango presque lisu te mpo na nini parce que boyembaka biloko ezanga ntina boyembaka biloko oyo te kokende bagénération de génération yo papa ya mokolo ndenge wana exemple nini ozopesa bana na yo moko bakoko ya yo babandi kobotama yo somoni bakokololo exemple nini yo akopesa bango ya kolela mwana na yo ozokokisa 18 ans na média ke na atteindre yo ezali te donc oza kolakisa biso ke osololaka isu na bana te ozo kolakisa biso irresponsabilité na yo ozo kolakisa biso karma oyo nzambe apesi yo Kofi oyo eza karma bandeko nanga mibali tout se paye ici bas
avant yo kende na lola kuna okende bien en fer awa pe na mabele ko souffrir soko tongaki mabeya ya soko tongaki ndako na ona zelo ekokwea na mopepe bandeko mibali ebele na poto awa bazo souffrir bamona bana te baza bango moko bazovanda baisole bazandi isolement mpona nini baparent baza na complication baza na collaboration te naloba bango na danois sama baida eza te baza na collaboration te toujours bolingi baproblème na bino baconflit na bino epese na mapeka ya bana eza normal te baproblème na bino conjugal etali yo couple etali bana te parce que bana wana ntango bobotaki bango na union ntango yo mwasi ofungoli makolo ntango yo mobali opesi semence cela veut dire que bolingo moko ezalaki wana babizu elekaki wana mais na ntango ya divorce bolingi bakilo na bino botiango na mapeka ya bana eza kitoko te meme biso bamama meme yo alia bolingo nyonso basundola bana nyonso mpona bana na yo ale yo skofo vandisa bana na yo opesa bango masolo ya mabe bayina papa na bango mais kote mosusu osali bien mpona ete ya kofi siko ozolela mwana na 18 ans est-ce que tu es normal donc yo botaka bana wana donc bana wana ka mutu baza bana wana oyo nyonso yo botaka wana ezalaka kofi te ezalaka donc lipasa ya kofi bana mibali ebele oza bango na mokili na bakoko ebele omona moninga no papa wemba te na bakoko na ye azoyemba na bango na scène mais yo ozobwaka bana kofi lelo ozwa kolela o batya yo ka miziki ezosimba lisusu te obimisi mwinda danse kitoko mwinda ebungi kaka boye lokola molinga likaya yaya mitala so ozokende wapi bandeko na nga bozela totiela bino bomona ye kofi ndenge aza kolela eza pasi na mawa eza esengo te bapapa ebele bokolela lokwa kofi koyo oboti bana na yo kobolinga kaka bana ya mama moko bandeko na nga oboti pena bana na yo pona surtout bino bapapa boponaka bana ndeni parce que eza semence na yo bana nyonso baza ndenge moko comment Dieu va te punir akobénir jamais bana na yo aobénir bango te bino bosi boyoka kofi abalisi mwana mais aza na bakokololo bosi boyoka parce que azelaka nini kaka abalisa Didiston abalisa soki ba James soki bakombo nini yango wana botanama alia sikoyo nani sirene ye nde moto aleki basi nyonso tu eza pasi na mawa bino bandeko oyo bosutukila bozosutikala soki bametise soki mpe ezalaka nini eza pasi toyoka ye. Ton papa qui t'aime du plus profond de son cœur. Le 13 novembre de cette année, tu vas avoir 18 ans. Tu vas donc officiellement devenir un homme responsable de ses propos et de ses actes. J'en suis heureux. Je suis un papa heureux. Parce que toi, mon fils, tu vas pouvoir mieux me défendre, prendre soin de moi, surtout quand je serai obligé de marcher avec un bâton. Et ce jour-là, Dieu merci, est encore très loin. Comment Aristote? Pour ton anniversaire, et bon Rocky. J'aimerais que tu m'appelles de là où tu es. Parce et bon Missous. Je suis privé des moyens. Car on aime t'en prendre soin à yo. Mal au cœur. Oh bah l'obis à côté. Ça veut dire que quand tu aurais 18 ans, j'aimerais te voir en Harley Davidson comme Johnny Hallyday. Mais bon, je connais tes convictions, je sais l'importance que Allah a pour toi et je respecte cela. Mais je suis obligé, comme mon cœur me le commande, de te faire un bon cadeau pour tes 18 ans.
appelle-moi de là où tu es. Un bon cadeau. J'aimerais que tu écoutes. Cadeau n'y a pas ça qu'Aristote. Rocky. Ça fait trop longtemps que tu m'as beaucoup manqué. Waouh. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Beaucoup manqué. Ouh, papa est responsable. De regarder dans ta direction et te protéger. Tu as toutes mes bénédictions. Waouh. Ton papa qui t'aime. Du fond. Ça, c'est la sorcellerie. Toutes les bénédictions. Et qu'il n'y a pas mon nana mobile. Toutes ces bénédictions. Et qu'il n'y a pas bana Elia. 18 ans. On peut ça cadeau. Bam, si ça va comme ça 18, on peut ça abandonner. Toyo kata message te. Ça fait longtemps au monde a moi na ngote. Yo kata ça na besoin cadeau na. On a besoin cadeau na hotel. On a besoin cadeau na te. Oko pola, oko zoa cadeau na yo. Oko kende ko bua kayango. Parce que vous êtes irresponsable. Vous êtes papa ya mabe. Donc na bana nyoso boti kaka yende mutu ako sokola yo, yende mutu ako kipe yo, yende mutu. Bongo bana no bakoli wana. Et bongo bana ozo continue ko bota kaka chilelo. Bande ko eza pasi. Bana musuku to bomba. Oboya ko to sindia publier bana oyo boti na ye. Mais lelo akomi madame, bo publier bana. Lakisa bana wana, obomo bango pourquoi? Sindi obota na ngaliema. Bino toza na jabatu baza ba proche na bino. Bimisa bana. Bana bano baze belé. Zwa mwana na yo, mwana no mususu ya mobile. Okomisa liboma na France. Délivre mwana wana. Basa na nzambe baleka. Baloba ke mwana wana mama mi azoloba ke alembi mwana wana. Ya kozwa mwana na yo, ofungola mwana zonga normal kofi. Tu as la chance, Ozokola, répands-toi. Pourquoi qu'on a saka moté mamabe? Yo ça c'est que bana nyoso yo boti so ba moni ba yo ki pende loko boy. Ba ozala moté mamalam. Pourquoi zo tika conflit na kacha bana na yo? Nani ngai bola danoise papa na biso aye azo kumisa ka bana ya mama métisse. Biso azo rejeter biso. Yo kanti to linga bana wana. Yo yebi lobby na yebi lobby te. Ata banana bazana poto, bakoli ngape aide bayana bango. Ata moralement, ata physiquement, izaka mbongo te. Lelo yoko kufa, lelo mwana yozo kumisa, akomi akeso na mboka ni akeko kanga makuna, ou bien zui likambu, fo bande konepe baya koya kopese conseil. O zui bana lia, o tie bango lokwa bakomi isolé, lokwa bazana bande kote, o créer haine na mitema, ya bana misusu, a cause ya bana wana, papa zala bongo te. Papa sangisaka. Bino papa na bino asangisa bino. Papa na bino asangisa bino. Akufi na bino nyoso ensemble. Maman na bino asangisa bino. Sko yo koma na mukili na mukili. Okola na même exemple la papa na yote. Ozo kabola bana na yo. Ozo kokumisaka ba didistone. O akoma ko finga yo à tout moment. Mais okoleka. Botika ye. C'est mon sang. Allez, bano kout ba pesa ko respect. Tu n'as jamais leki olobata anniversaire na bango. Faut ba nounou na ba landa yo. Ba bilingisa na makasi. Ezali pasi na mawa kofi. Oko futa yango. Tela misu nezo komoka mike. Ezo kanga mayo kaka. Pona motema mabe papa. Eza kitoko te. Oza yaya me linga ka même olaksa biso amour, olaksa génération o balanda kayo, ba musicien na yo, tala ba musicien na osko ba osalani. Ba musicien o ya yo moko pende ba bazo ba yaka na poto ko bota na basia. Ba kolanda exemple nini. Bano yo bimisi ba fali, ba kolanda exemple nini. Kako bele ya yo. Yango tozomona ba conflit ezo bima pa ba fali popa baza ko kabola bana. Fali paza na bana ebele, mais au moins kaka bana ya nana, mais bana misusu azo laksa bango te, azo kipe bango te. Bande weza kitoko te parce que yonde muto engendre bango. Yonde za papa na bango na musala. Kofito komi na biso na suka, mais répands-toi. Zana motema malamu. Ye bandenge ni ya kosangisa bana, sinon to ko kufa na pasi. Tela mwana ya mukie ya 18 ans so peso kizunguzungu. Ozo koka kosola na yete na 18 ans na ye ozo yate qui te dit que moi na 18 ans komi majeur a komi ko décider na nyonso qui te dit ça moi na kotika la mwana même avant na 18 ans toi tu es le parent tu as le droit ya orienter mwana na yo yango to bebisaka bana na biso
Moi, à 18 ans, l'époque, on a dit azaka gamin. J'espère que dans l'avenir, bako changer date, tu vois, émancipation, moi, bako ya au tchanga na 22 ans, hein. Bako matisango, bako longo na 18 ans. Parce qu'à 18 ans, tu vois l'enfant, maman, est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire ça? Je peux sortir? Mais Azan a 18 ans. Pour te dire qu'Azan a moins. Tu connais ses ambitions, tu connais quoi que ce soit. Bambolo nyoso yo au vendina été. Toi, tu crois que ma ambition yo yeba ki kofi Azan ngo kati lelo mwana wana. Toi, tu crois que soit bande ko lingelo ko boy cadeau yo ngo pese ti lelo Azan a posa nango. Au monde ndenge mama li akangi yo oza na accès à bana te. Au monde basali yo parce que la kisaki ke bana na ende baza danger, bana na ende baza final. Yango zo mo bazo sakana na ona âge o. Mais soko la kisaki ke bana nyoso bakokani, mama li nga pexo pe bana te. Ba papa bo mona ka yango. Paso bo bali basi boka pembe ya métis so ya ndenge nini. Bo kanti de bango ba sukisi mokili. Mais bo mona ka yango ba papa. C'est pas là parce que ça vedette. Sindi azo lingo na ba ajuana ata lelo sindi toza na basi mike mais so zaika papa normal ndo nga omona kana souci mona nande AVC ngai beta yo. Tout na ba papa belé bazande bazo lela parce que ba yeba ko sangisa bana te ba yeba ki ko sa dialogue te moi sina mobile na tango a divorce baza bango mo bazo telinga na bana bazate. Biso ba mama to influence ka bana mingi alors ba papa bokebaka. Tango ça bi bota keba à la fin au robota bana sana suko tikali na zéro bana nyoso ba kimio parce que oyebi ko sangisa bana te abon attendre sali bande ko nga botika malamu bola ike bo partager mission et au sein d'apito to la musara conscience bande ko nga biso tozoloba bino bozo like et puis bozo partager et so pesa biso toujours makasi vraiment botika malamu ba o ba OK musala bon service ba oyo ba oluka musala bonne chance je vous love botika la malamu ciao ciao. Voilà la danoise.